Bienvenue sur Étoiline Inès TV. Si vous êtes encore nouveau ou nouvelle sur notre chaîne, n'hésitez pas de vous abonner massivement, aimer nos vidéos, commenter et partager. Chez Étoiline Inès TV, c'est la qualité, la différence et la vérité. Kosunga mutu bandeko nanga ezala likambo motema. Soki motema ituti ndo mona mutu aye kosunga yo. Ezala batu mosusu pe basungaka na bango parce que nature na bango babuta mabongo. Donc ata soki batu balobi ndenge nini, ata soki batu bafingi ndenge nini, bango bakosunga kaka. Ezalaka bongo. Salut chers Bouchou, salut chers abonnés, salut chers connaissances, salut surtout les amis de Étoiline Inès TV. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis bel et bien, super bien, par la grâce de Dieu. Chers Bouchou, chers abonnés et chers connaissances, lelo vraiment na meme libino ya Gabi Tumba Tumba. Na meme libino Belvi Kandi la patrona. Nini ezoleka bandeko nanga? Makambo nini ezoleka? Nini esali ken lelo to ya kosale la Belvi Kandi émission to ya Gabi émission. Eza nini finalement? Avant tokota na moi parcours na biso ya lelo, tokota na moi analyse na biso, moi kandenge ezalaka kisongi ya muke ya biso oyo tobeta lisolo lelo. En tout cas na olingana nuna sensibiliser batu o nyonso to. Si c'est la toute première fois ya kokota na chaîne na biso, chaîne moko kitoko, chaîne ya ba analyse pas possible et pourquoi pas chaîne ya ba nzambe. Je vous prierai surtout de vous abonner massivement. Abonnez-vous. Cliquez aussi sur la cloche de notification pour surtout recevoir les nouveautés de notre chaîne. Aimez la vidéo, la famille, commentez et partagez. Et que ça la biso oyo penza tolobaka na biso chaque jour tokos makasi. Bandeko nanga kandenge toyebi ezalaka bien soki bozolandaka Étoiline Inès TV. Ezalaka bien boza ya kovanda. Yango na sengi na bino place nyonso zolandaka Étoiline Inès TV. Na sengi na yo zwa penza kiti na yo vanda. Tia mwa mai na yo pembeni, tia mwa jus na yo pembeni, tia mwa sucre na yo pembeni. Kote mosusu tia pe mwa eloko ya kolia. Ezalaka bien bandeko nanga otie mwa eloko, mwa fufu na yo, mwa kwanga, mwa lipa, mwa mikate, mwa soki mbala yo moko kaka. Kote mosusu mwa musuni ezangaka te. Kote mosusu liaka, kote mosusu melaka, kote pe mosusu matisaka volume olanda pe Étoiline Inès TV na système ya bien. Kote penza ya suka tiela biso ba j'aime, ba commentaire, salela pe partage na 2, 3, 4, 5 ou 10 personnes na WhatsApp na yo na système kaka ya kitoko et encore kitoko mingi makasi. Lelo dimanche à makambo, dimanche à bénédiction, dimanche à adoration, dimanche ya koyoka surtout liloba nzambe na ba église. Bandeko nanga, j'espère que le lobo kindaki ba église bokendaki penza église bandeko nanga ezalaka bien ata soki osalaka na yo semaine mobimba. En tout cas jour ya dimanche ezala journée moko oyo bandeko nangai totiaka ngo vraiment na mutu na biso ke no dimanche nyonso e mata ekita ifo na kendaka église. Faut kendaka église surtout soki oza parent, oza na bana, memaka bana na yo na nzela ya nzambe na kibomwa na nyonso. Mwana soki deja na age ya muke bandeko nanga ozomemaka ye na ba église, omona ta tango aobandokola aopesa yo ba problème te. Aokola na kobanga nzambe. Ezalaka bongo yango nazo conseiller ba mama, ba papa, to memaka bana na biso na ba église chaque dimanche. Ezala penza habitude la biso ya komemaka bana na église. Bandeko nanga makambo oyo na yeli bino lelo eza makambo ya Gabi Tumba Tumba. Nini ezoleka na ya Gabi Tumba Tumba? Bandeko nanga ezalaka somo. Ebele ya bato
bayaka kofinga Belvi Kandi toloba nanu bayaka olobela mingi Belvi Kandi ka mabe. Oh donc balingaka bamona o Belvi Kandi akoloba balingaka bamona Belvi Kandi asalaki nini ekendaki ndenge nini ezongaki ndenge nini ebele ya bato. Mais je suis sûr que na ba œuvre ya Belvi Kandi et ya côté ya pe bato mosusu ba oyo baina Belvi Kandi dans les vides na pamba nyonso kaboy. Toyokaki awa ba mbutu eleka na ya Gabi tumba sur les réseaux sociaux. Ba mbutu wana ebandaki batan wana ba papa Serge Mwembo pasteur patron balobi yende président ya ba immature hein? Papa Serge na papa Guy baya basalelaki Belvi Kandi Zembo bayembelaki. En tout cas ya Gabi ayaki mabe batan wana ayaki kolobela bango pas possible. Il y avait même de ces personnes au bankourajaki basepelaki ki non ya Gabi asali bien ndenge azolobela bongo azolobela ka Belvi boye makambo ezalaki ebele. Et du coup, il y avait même de ces personnes au bayaki balobi que non, déjà na minute oyo, ya Gabi asali nini, amipesi position. Amipesi ne position ke aza muto famille libota te, akomi muto ya SB. Bandeko nanga, makambo e photo betela ngo lisolo. Kande na lobaka chaque jour, Étoile Nines TV azalaka awa teke non nazaka famille libota. Nazalaka famille libota, nazalaka SB, nazalaka Lova Chou, nazalaka Dinana Chou, nazalaka Pesha Love. Donc nga nazalaka penza muto abatu nyonso on roti koloba. Mais soki moi makambo ezalaka bien to betango lisolo to maché ba mona biso te. Alors, ebele ya batu déjà balobati ya Gabi mipesi position, c'est fini, boye mataki kitaki. Allez, du coup toi komona ya Gabi aye kofela grand frère na ye. Tango ya Gabi aye kofela grand frère na ye, en tout cas ba nungu lisusu etambola ki sur les réseaux sociaux que non, ba comédien ba sondoli ya Gabi. Ba comédien ba boyaki kokende na matanga ya Gabi. Il y avait même de ces personnes balobaki non côté mon sous place ya Gabi aza na côté oyaza ba kendo tala ye. Et du coup toye koyoka kaba audio sur les réseaux sociaux. D'ailleurs na salaki émission wana ya Gabi azoloba azongi saki ba contribution ya batu nyonso to ba comédien nyonso même mbongo oya simbaki na maboko ezalaki ka mbongo ya Belvi Kandi. Ye moko ya Gabi alobi na kolia yango Belvi Kandi ayebi le pourquoi nazolia yango. Ebele ya batu bakamwaki après ba mbutu o elekaki entre ya Gabi na ba papa Serge. Ebele ya batu kutu bakamwaki comment ça fait-il que Belvi Kandi atindaki contribution na ye to cotisation na ye. Ebele ya batu bakamwaki yango lelo na ye ko beta sete bandiko nanga. Dans la vie soki tomoni muto zo sala bolamu mosusu to ya ko betela kaye maboko. Toyebi ke mutu oyo azalaka parfait to azalaka parfaite na mokili oyo azalaka te. Biso nyonso tozalaka na ba défaut na biso ya pas possible. Belvi Kandi oyo ata kofingo batu bafingaka ata kochola o batu bayaka kochola na ba réseaux sociaux. Belvi aza mwasi moko azalaka toujours présente. Dans quel sens bandeko? Belvi quel que soit matanga ya nani, ata soki matanga wana ba comédien ba kokende te, Belvi akenda kaka. Ata soki eza matanga ya na toloba nanu makambo ya matanga parce que soki tokomi makambo ya feti ebele ya batu peut-être baloba yango feti ezalaka kolia feti ezalaka kobina bisengo na bisengo yango bomonaka batu nyonso bakendaka. Mais tolobela nanu matanga ata eza ya nani onde kwa kinganja kufi Belvi akenda kaka a participaka akendaka na ba veillée mortuaire akendaka na jour ya kokunda Belvi azala kaka. Toyebi ke Belvi aza mwasi moko azalaka toujours et encore busy. Chaque jour to monaka déjà na chaîne na ye il faut vidéo ya sika ekota. To matato kite il faut ka vidéo chaque jour et kotaka. Donc c'est une femme qui travaille tellement fort. Elle travaille dur.
pour que chaîne na kende liboso, groupe na Bellard kende liboso. Mais malgré ça, assistaka toujours bato. To mona ki awa na liwa ya YouTubers oya kufa ki Flore. Belle-Vie Kandi azalaki, bien qu'il n'y avait pas beaucoup de comédiens ou comédiennes, mais Belle-Vie était là. Wana nyonso za koloba nini, aza mwasi moko aza social. Ayebi ndenge nini ya ko vivre kana bato. Ayebi ndenge nini ba vivre kana société. Ayebi ndenge nini ya ko se comporter kana bato. Mutu abongo tokoya ko finga ye pourquoi. Mutu abongo tokoya ko lobela ye mabe pourquoi. Tokota na makambo a fête. Belle-Vie ndenge azalaka boye. Mutu ata soki apesi invitation ndenge nini ata soki Belle-Vie azalaki na ba empêchement na ye, asalaka toujours le tout, azala toujours na fête. Au moins na fête ye wana à se présenter pour na honorer parce que ebele ya batu lelo surtout na monde lelo au mona mutu aye kopesa yo invitation oyebi bien ke okende na yo te ole oyebisa mutu ke omoni ndenge za boye nga na fête na yo na ko participer na nga te comme ça mutu azwa invitation na yo wana akendo pesa ngo mutu mosusu parce que ezalaka mbongo. Mais il y a de ces personnes à regarder, mais ce n'est pas le cas avec Belle-Vie. Belle-Vie elle a toujours honoré mutu parce que ce mutu aye kopesa yo invitation ezala anniversaire ezala ya mariage, c'est que mutu a considéré yo, mutu a honoré yo, yango aye kopesa yo invitation. Siko yepe alinga kozongisa soki mutu apesi valeur wana kolobaki na kopesa yo invitation na zana posa o participer na fête nanga yepe azongisaka honneur wana ake ata soki aza busy ndenge nini elle va se porter grand que non je dois partir. Voilà Belle-Vie Kandi to utaki komona ba image ya koloba kuto ezati kuto ta ebele te ba image ezalaki veillée mortuaire. Yaya Gabi, elle était là. A Kepe, apesi ya Gabi ba bisous. Bien, longina est très bien. Au moins, on a que non. Yaya Gabi à côté là qui est live. Awa, pour na banzembo, batu bando yembe la ye makambo inda ki rien du tout. A Kepe kuna ba komi ko solo na Yaya Gabi makambo nyonso ok ezokende bien. Et à part ça, jour à Kokunda, c'était hier samedi. Belle-Vie Kandi était là. Akenda ki ko participer, akenda ki ko consoler ya Gabi. Azala ki sima kaka ya Gabi. Ayebi ki eza moment dur, na moment oyo. Ezala ka bien mo ba connaissance na yo baza, mo ba camarade na yo baza, ba collègue na yo de service baza. Elle était là. Alors, je ne sais pas, na mokili ya lelo. Tolukaka nini pour que to ya ko betela mutu maboko. Pour que toya kondimela mutu o nyonso Belle-Vie azo sala bandeko nanga ta soki tozaka motema mabe tozonga nanu sima tozala batu. Pourquoi to finga ka Belle-Vie Kandi? Pourquoi ebele ya batu ba finga ka Belle-Vie Kandi? Pourquoi batu balingaka ko minimiser ye? Pourquoi batu balingaka ko ya ko critiquer Belle-Vie Kandi? Pourquoi batu balingaka kaka ba ya ko saluer Belle-Vie Kandi? Bandeko nanga totala tamwa bolamu ya muke o Belle-Vie Kandi azo sala. Soki lelo bato ebele bakomi kobenga ye mot de passe ya YouTube ezala ba famille mosusu ba famille ebele ya ba comédien na biso bando lekisa ba moment difficile parce que ba film ezala kité ba bando benga ka bango na ba film te mais depuis Belle-Vie ayaka ko fongola makambo na ya YouTube aye ko tia groupe na ye Bellard soki total ata ba comédien na biso ba o ba jouaka mingi pa ya Belle-Vie to zonga 4 ans passés, 5 ans passés. Ba vie na bango, na vie au bakomi nango lilo tellement que bazo travailler presque chaque jour, chaque film est Belle-Vie Kandi. Bon moni changement ya batin, changement ya ba santé, changement ya kolata. Donc bokomi ko comprendre que non, évolution ya makasi ekoti. Alors bande konanga pourquoi ki motema mabe? Pourquoi communauté na biso ezana ki motema mabe moko mal placé? Pourquoi tozana motema mabe moko mal placé? Bande konanga, mosusu kande na lobaka, totia nanu ki fanatisme de côté. Tozala pe batu, ba o penza bakenda ki lelo na église. Ba o penza batanga ka liloba nzambe.
bainaka mutu ka boye te ke non parce que nga nazalaka mutu a belle vie candidate parce que nga nazalaka mutu asila bisalu te parce que nga nazalaka mutu a exil pechanga te na bando finga ka bango te soki yo sepelaka na ba film na bango te mais wana epousse yo te ke oya kozala soki ennemi na bango ozala soki mutu moko wa bando finga ka bango ko kritika ka bango to ko minimiser ka bango te mosusu soki olingi o minimiser mutu tala nanu ba parcours mutu ona lingi na minimiser ye mabe nini asalaka ya makasi bola bandi nanu mabe okomi na papier sikoyo komaka pe bolamu ya mutu après kokoma wana nyonso siko sala différence soki omoni ke aza na mabe ebele wana kendo finga ka nebo mesani kufinga parce que nga na éducation bapesa ngai pa ba parents nanga bapesa ngai éducation ya kofinga batu te mais soki omoni mabe eza muke bolamu na ye eza ebele peut-être ya kobetela ye maboko na système moko ya bien ya muke kaka ona lingaki na partager na bino la famille toza batu aya mosusu tobeti mwa masolo tosololi mwa toli eke na kongo kitoko na système a bien bandeko na ngai ezala bongo donc botiela biso ba commentaire ba onyonso ba olanda Étoile Ines TV na minute oyo bosalela biso pe ba partage kanenge ezalaka mwa ba j'aime na bino ekosala biso kitoko et encore kitoko mingi makasi napesa mwa bambote na nga na ye moko Linda Bukulu pourquoi pas Madame Judith Diampovisa bambote na nga na ye moko Mama Germaine Mavungu bambote na nga na ye moko Mama Vicky Mbonzo bambote na nga na ye moko Mama Germaine depuis États-Unis na pesi bino bambote ba onyonso balela Étoile Ines TV nga pe na lela bino na système moko ya kitoko mingi makasi. Cher Bouchou, cher abonné, cher connaissance, tokomi na biso na suka ya moi partage na biso. Bye bye la famille et à la prochaine.